aloba yango alobaki po message yango eza véhicule malamu il faut abenga bandeko oyo ya presse oyo toye awa elongo mpona koyoka message yango ya mbote tokoba par rapport ya circonstance oyo ekutaki ndeko na biso tokobanda conférence de presse na biso na prière nazosenga mosala na nzambe azawa abondela na mwa mokuse oyo ya diaspora oyo ya intérieur ya mboka à travers to pe au travers bamédia na biso oyo nde akoloba malamu e message yango bato bazelaki yango mingi bato bazozela yango ti lelo je sais que biso nyonso toza na posa toyoka message yango akosexprime nsima na yango ndenge eza na conférence de presse nyonso tokotuna mituna mpe aza mieux placé ya koyanola biso ye aza moto ya baactualité eleki mingi na mboka me agardaki silence tokoyeba mpona nini silence wana mpe akoyanola biso topesi ye 5 minutes ya expose na ye nsima tozwi baquestion réponse tobandi conférence de presse na biso. Pasteur Lité Akanda, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Mbote Nabiso. Vraiment, na pesi bino merci. Ndenge boye na conférence ya lelo. Pona koyoka ngai ndeko na bino, frère na bino, artiste na bino, Pasteur Lité Akanda. Nzambe tate ya likolo vraiment apambola bino. Na zopesa Nzambe merci parce que yende mutu a permetaki likambu oyo esalama tope ekokisama lolenge oya lingaki esalamela. Na bomoto tope na bumwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango nde na pesi Nzambe wana merci oya permetaki ete na kota boloko pena bima parce que azan Nzambe malamu azan Nzambe ya bolingo pona biso conférence o na lobaki fona sala yango et puis fona loba ngai moko tina sala musala o ya comédie tant que Pasteur Lité Akanda na eba kiteke na sekisa mabota ebele ba famille ebele na niveau diaspora libanda mboka na eba ki grandeur nango te mais na eko mona grandeur nango tangu na eko kwela problème na moni penza ke bandeko na ngai botalaka ngai pe bosepelaka na ngai Yokananu. Merci. Eza mabele na ngai, eza mabele changu. Ne grandi na kati ya changu. Tosali ba sport na changu. Tosali o nyonso esengeli tosala na changu. Changu pe ezalaki na matanga, ezalaki pe na pasi. Koyoka artiste na bango, akoti na boloko artiste wa sepelisaka bango. Changu eza munene ba artiste bazé belé. Bible ezoloba chaque chose a son temps. Tant o eza te ndeko na bino artiste Lité Akanda. Ndo moni baza ko se manifester bongo. Baningaki pe ba marcher ba tambola. Mais tous les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na initiative plus OLK. Ba soutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai Nzamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila Nzamba pambola yo Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala koko zwa maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzambe pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulumba.
apambola ye pona geste kitoko asalaki tant que fan club ya artiste lité ya kanda. Nzamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka oboza na ba diaspora eloko ekamwisaki ngai na bokecho alobeli likambo oyo eloko ekamwisi nga chura mboma lembatable alobelaki likambo oyo po esalaki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa, lelo toye kopanza te, lelo toye kobongisa parce que batu batondisami na makanisi ya mabe bayebi ete artiste lité ya kanda lelo tango azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non, ngai nabotami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela, naza mwana kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai, comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai, okoyoka ete artiste comédien lité ya kanda afinga nanu mutu te, aboma nanu mutu te, ayinana pe na mutu te na mokili. Na vivraka na système moko bato ya mokili bazoloba ete makila na nga na ye eyokanaka te. Lelo naza koinforme bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso. C'est-à-dire oh kulutu oye na retard kiti na ye ezalaki kakawa. Merci kulutu na ngai. Merci na bandeko nyonso wana nazo remercier pe kulutu na ngai tant que bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso. Artiste à danger ye babengaki artiste à danger azangaki te, atikaki leki na ye te lité ya kanda. Abandeki kokoma na kasho place bacheki nga 6 heures juste 7 heures komona ye aza deja wana. Merci kulutu. Nzamba pambulo ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo. Merci kulutu Chaka Congo. Nzamba pambola yo ya koloba eza nini. Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa, même na ba province o botika kingai te bondime ko soutenir sa moninga chance na tana ye bandeko na nga ba journaliste ba internet. Nzambe apambola bino, apambola bino nyonso, ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai, oza na considération ya munene oyo ezozanga même ne espace ya kotia yango. Nzambe apambola bino, betela ma journaliste maboko. Ba journaliste balali pongite. Comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa abeta boloko elelisi ngai nalelaki mpona ba journaliste te po ba journaliste na bino fonction moko te. Fonction na nga eza ba comédien. Au moins na monde ya comédien, na monde ya comédie tika to expliquer lelo nga naza artiste. Artiste so akoti na kati ya scène abosana ke o aza yaya, o aza papa, o aza mama, o aza mwana. C'est-à-dire to yakani na kati ya musala. Comédien moko ayebisanga o aza yaya, o aza papa, aza mama sans caméra nga na mankai na miso abatu azate. Ngai nenge papa na ngai le pasteur de la foi alakisanga musala théâtre. Ayebisanga bo héritier famille mwana ngai. Musala ozo sala fo yeba keza na bato babanda yango. Eza pe na bato batika yango yo pe loboko tika yango. Yeba ngo na théâtre yaya za yaya. Mama za mama, papa za papa. Eza na bato ebele toza ba âge moko na bango. Mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai. Naza na ba respect ebele ya kopesa yebisika bizwamiye. Nzamba pambola ba artiste comédien nyonso. Na sengi bolingwe pa ba artiste comédien. Lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho, ba appel o na zwaki o ekangisaki ngai eza ya ba collègue na nga ba comédien.
ba collègue na nga ba comédien ba benga ba ebisinga ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo na zui dérangement tellement lekaki makasi nakoma boye nakuti ba comédien wana te nakuti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus-Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouver na boloko ezalaki ba collègue na ngai oyo ba utilisaki bango po bango nde bateka ngai succès oyo na ebisa bino lelo bandeko bochango na mutu mutu na mutu azana grâce na ye abotamaka nango ngana uti na maboko ya pasteur de la foi l'accent kisité même ye moko tango batu balobaka za na kisi ngai na telemaka avec Fox koyebisa bango na yebi papa on a bien tango tozo kemane na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salité tina te batu ebele bapusa na pembe na biso po bamoni totombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi po na musala oyo lelo nazwaki risque ya makasi risque o nazwi eza ya wapi eza risque ya musala nyonso eza na ba risque nango nakoko ya te na télévision na condamné batindikaki ngai basalaki boye babomaki ngai te eza risque ya musala o nazwi na kati ya musala na nga o nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci yako bakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki mutu abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka na bongisaki pièce moko mpo na yo ojouer omona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando yebana okoma na succès okoma fier bando yebana sikoyo soki sikoyo lelo mutu abengi nga na kei te na bangi ndenge bakolegi na nga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobake na komi fier olobake na komi fier entre temps tokomi komi banga boyeba ngo bien soko bengi nga na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke muto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge nazabwe nazomona ba comédien nyonso ndeti banyoka nakomi kobanga nazomona ka so collègue na nga comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama belle vie mwana mwasi na comprenaki ye bien te mais na comprendre esiko bien nzamba pambola yo belle vie mama na biso bisika bizwa miyo nzamba pambola ona kozanga te ko remercier yo nzamba pambola ba journaliste nde conseil na nga na kosenga eza nini bandeko comédien toza na bolingo toza na bomoko ndeko na bino soka zi problème eza problème na bino tomona kango na ba télévision comédien azolela bana na kufelaki baninga na nga bakoyi bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini po yo za na ba langage mabe nde na sengi ba comédien toza na bolingo ba musicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na kouta makala na bimine na lobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai ko soutenir eza na bandenge ebele batu musu ba soutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oya sekisaka biso longole na likambu oyo ebele ba soutenaki na financement ebele ba soutenaki na bapel na bango ebele bakomaki ba message ya encouragement misusu pe na présence na bango bayaki tellement ebele ba journaliste boza tellement ebele boyaki nazozanga na meme ndenge ko s'exprimer lelo na ko comprendre ke bandeko na nga ya solo nazomona bango ndeti na ngamba ba journaliste nzamba pambola ba journaliste ngai na mboka o soki journaliste azui problème ekomi problème na ngai na kozonga nsima te mpo na ba journaliste internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre aza na eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo ba o balingaka ngai bayokaki mpe basali quelque chose naza libanda nzamba pambola biso tozala na bomoko tozala na bolingo tala ba problème nazokuta nango na internet soki nakena mutu oyo tosali eloko soki nafingaki batu ndenge nasalaka na comédie na ngai
kofinga c'est trop dire mais koloba to ba analyse soki eleki na chaîne na ye pona ye azotrouve ngo normal aza na problème ite mozokoma na condamnation soki elekelaki na chaîne na moninga nalingi nazala ya bato nyonso na moment oboyeba ngo qualité ya kanda na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classer programme to sala émission na ngai mutu akende ko interpréter ngo na nenga mabete ke lité ya kanda pona ko sala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na nga internet ko banda lelo makamwa mbongo abu soko yoki rananga bien soko yoki mutu moko alobi ke avo sala nanye mission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko leka libanda na bandeko yeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso me papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye papa na biso ya comment likundi protège bubu liyondela merci nzambe asala nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposer le qui malamu to qui na la question réponse ba journaliste bazawa ba tuna mituna pasteur lité akanda za mieux placé ayanola na mituna yango voilà participation ya Kulutu Nabiso le président ya artiste à danger Tchaka Congo il veut dire un mot parce que azo kenda qui peut artiste msusu pasteur lité akanda za na danger aza na danger te yango azo kenda continuer musana il va dire quelque chose à vous papa. Bon, en tout cas ndenge lité akanda à lobby ndenge lité akanda à lobby même ngai soki lelo na yebani soki na ma propre boye c'est internet pour me mettre ma boque en tout cas lité akanda elo à lobby vraiment c'est très triste azaki trahi na baninga ba trahi tout le monde tanga yaki na boulot ko ba ngona nume ko bimi na maboko na mnoko ne moko ça va vraiment na ko senga ka ke bo ida ka biso ba artiste surtout bande ko biso YouTube bande ko biso rendre biso mauvais service pour une polémique dossier il y a lité akanda ça continue avec Kizinjora il faut pas qu'il y ait avant-hier quand du Cambodge il y a lité akanda le lobby va bien rien à parquet surtout ça intervention c'était dans le lobby déjà voilà du Cambodge il y a Kizinjora alors en bref Bolim Sarafana Nenge à lobby que on reconnaît les bons amis de la malheur bon comment on s'est bâti je crois Namatanga Mama Chako Namatanga Mama Chako yoki ba comédie ba biloko baloba ki boyoka ngo que yaza comédie c'est vraiment c'est très triste artiste en danger et zalaka pour tous les artistes les du lobby ou mona ki lobby qui la SNC Karou varité comme gratuit nous sommes bunda pour les artistes pour la toujours comme papa lité en tout cas beau soutenir rien ils ont moment na ye Monique na tongo na tozo yandi mo faut évacuer na tiki na AJ yango mona imbango na songa na AJ na ndako en tout cas vraiment merci na ba nusu basaka internet en tout cas ngasu obinga émission tout na boya kate parce que grâce à vous les longa na yebani en tout cas vraiment merci beaucoup pour Tchaka Congo azo kende tozo banda question ya j'ai la question réponse na peut-être au banda nani le président Junior est là président Junior. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous parmi bateau to bundi de quoi ça nini abima.
mais nga moko personnellement na sala qui analyse ya osolana e yango na bina tout na au fil de tous lité ya kanda et l'Obama qui de tous les mots permettre biso to tunango l'Obama de tous les mots qui obetami 12 et pas artiste Fally Ipupa et biso en tant que ba professionnel de médias to lingi to yeba est-ce que lité ya kanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien lité ya kanda lelo ko yebisa biso que désormais na longwe wario soit na komi gaulois soit na komi mutu ya kofi ndenge Christ Njora benga que pas kofu be hérité wata yango question na ngango wana merci ba internautes to yebi mais toko tanga kombo mutu te il y a certaines comédies ba kufara to yebi que ti akufi na poma mutentel mais bo bimisa ye et ati o akufa ki azwaki poma mentel o ba bwakela ke mbasu ezaki pas comédien tel voilà mais yo za lelo trahi par comédien peut-être ça peut comédien wana ndazo saka makambo mabe wana lelo yo tombé victime pourquoi pas ko annoncer kombo na ye to ye bénéfice ke kombo na ye bande ko ba ozabe peut-être ba koma na méfiance vis-à-vis ya ye première question na la question na s'il vous plaît peut-être au pesa bande ko baza pembeni ya comédien wana méfiance entre guillemets to yokaki ba kombo biso to koloba te mais to yebi quand même bato ba bengaki yo si yo comme place to komaki ba kanga yo après quelques temps président na bango yaki be ko rendre visite na parquet to zala ki jour wana mais to tanga kombo te kozala bien sûr yo lobi première question deuxième question na ngeza boy lelo yo Fally Ipupa na Tanzanie lité ya kanda na prison lité ya kanda abimi na ba efo perso entre guillemets s'il faut le dire lité à Kanda Bimi na ba efo perso ça dit honorable bata presse lité à Kanda Bimi mais sorry lité à Kanda Kangamaki il a parce qu'il y a un concert ya Fally il a parce que lité à Kanda parle de Fally du côté positif mais lelo lité à Kanda na prison Fally na Tanzanie rien à dire de éviter to lobanini au garder toujours la bonne relation au lobelara ande président junior à lobi au lobelara Fally ou bien Kwandi Mamounolobi, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Tu es battu que Kapacha Salaki sur place, tu es comme monolithique Elenga Congo TV. Elenga Congo TV, une émission qui va proposer ça qui te lutte à Kanda à transférer la prison Makala. Mais ton monolithique sur car Elenga Congo, Zonyo Lobi, tu as un message à tout pour retenir 10 jours au retour. Mais les gens disent que grâce à Elenga Congo, télévision de lutte à Kanda a été arrêtée. Balobi, est-ce que monteur il y a Elenga Congo télévision il fallait zapper place que beaucoup de là on a la marambo salité et ça qui complice Elenga Congo télévision ou bien yomoko yeba ki marambo bande ko merci merci beaucoup nayeba ki question oyo ekozanga te ekoya mais nako sepela na question oyo ba moment o na kozongela siko be mission na ngamoko en personne wana nde sikoyo bokoyoka nini o na koloba pona likambu yango ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 na yebi yango ndenge lekelaka te bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambu yango elekelaka nga na mona ki yango kaka eza accident musala pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse ta internet ndeko yam ça tourne deux questions clarté qui t'a trahi ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour je pense qu'il a répondu voilà oui. Combo artiste ou à trahir yo si c'est important merci beaucoup combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision ça na makambo ebele mutu na mutu lelo azana noko na ye avocat azana noko na ye magistrat ndenge bokende kuna nde babanda ko sambisela yo moko bando comprendre ka makambo ni ezolekela awa na boyi na tanga kombo ya mutu wana na télévision po créer nga ba problème komelanga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye po yo koma mayele na ye ozolanda azapende ko na biso peka parmi ba groupe minene ya mboka mais na ko senga okomelanga na WhatsApp so okomelinga na ko tindelo pe na photo na ye ezala sans problème parce que naza pe mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateyinga mingi même na babokilo bayaki na ndaku bateyinga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali
Merci, sœur Napso ma vie Piatouni Il a fallu. Il a fallu répondre cette relation on a fallu. La relation on a fallu pour y aller en Tanzanie. Merci Site Combo. Meilleur veut ba solution Yams Nzamba Pambola yo. Na zomona naza mwana mobali na yebi expérience à vie. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango. To mona pe bato ebele na kati ya famille ba kufeli être cher. Mais mutu abosana ko lia fufuti lelo na famille azate. Ozolanda to supporter côté wana, ce sont des réalités. Tant que tozo kola, tant que tozo vivre na mokili, faut to eba ba réalité ni to okuta nango na vie. Même nga moko na kufela pe bato na bande ko linga mingi. Na kepe na zumwa ko ina meli, na kepe na zumwa bière na meli, eza ba biloko eza normal na vie. To sala betide moko na ndenga mabete. Merci ndeko Yam Sinzama Pambola yo. Oui, ma vie puis télévision, Elengia Congo et Saliba Kangangai. Elengia Congo et Saliba Kangangai te. Grand frère Kulutu Nabiso, Bubuli Yondela, Aza Kulutu Oyo, Adie Bangai Penza Biente. Azwa pete ya gotala ngai te. Aye ko comprendre ngana retard que muto na ko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele ngana mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei mais tango cheka téléphone na lito iba jipe kitio moko banimbango c'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka tango to yaga place toza lokola tina te mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo elengi ya Congo na bana ko travailler na bango lelote na expliquer bien boyeba. So koti na kati elenga Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele. Même so ke na ba la voix du peuple o mona yango. Naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango. C'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya ko protéger ngai. Mukolo site wana eza très simbelenga pro. Alobaka te abatama na sima caméra na mukolo te aloba mais loko esepeli singa pa ndeko wana tali ba sacrifice na sala na site na ye ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na baneko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai pona zala o naza lelo na supporter ba punition ebele na supporter ba passe ebele. Elengi ya Congo ako conduire nga na erreur te. Eza façon na nga na sala ka musala. Mutu mususu azoloba ke elengi ya Congo po eleke na chaîne na yete. So eleke na chaîne ni muta gagner ba vie wana, aninga tenir mo wana te. O remarquer ba actualité nyonso eleka na mboka, ya mitakalisation, ya ba problème mabala, ya ba problème ba comédien, to loba yango na ba site nyonso. So ko moni liso za d'accord na ngati na makamna loba, supprimer ba vidéo nyonso. Il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans passés. C'est-à-dire, Elengia Congo a kangisi ngaite, eza musala na ngainde Elengia Congo tanga moni ba boaki nga na podium. Elengia Congo atalite. Muto ba ko boaka ebo ete na se eza piscine to eza lisiba Bethesda. To kende ko yoka problème ngo ezala ki ndenge nini. Ndene expliquer ki Elengia Congo za na problème te même yo pe mukolo ko ya. Okotuna nga ba question moko polémique. Ozomona lelo ko kosele lenga Congo telo pe ko zala yo mais to mona ki tresi mbelenga telema ki palobaki pona ko kanisa ba bien fait ya ndeko na ye artiste et comédien lité ya kanda ayebi place to wuti ayebi place to bandi ngai ezana ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo bayebi place nga na lalaka te mais kombo na ngai etongisi bango ba mapangu kombo na ngai etongisi bango ba ndaku mais bayebi esika nga na lalaka te bayebi esika na vandaka te ozolanda. C'est-à-dire, Internet, il y a mieux placé à soutenir Ngai pour nga soutenir Bango. Merci beaucoup. Nzamba Pambola Lengia Congo. Merci. Dozi question mon koto. Na répondre pour la relation na ngana Yuri Kalenga. Oyaza boxer asala kape fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box. Ndenge mutuna mutazana titre pe fonction na ye. Ngai naza artiste et comédien fonction na ngai.
tomonaka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa alingaka bale mingi, papa alingaka miziki mingi, papa alingaka sport mingi. Ngai pe naza na ba fan ebele, même na ba famille politique, même na ba boxeur, même na ba joueur, naza na ba fan ebele. Naza na ba fan même ya ba combattant, aza combattant mais aza fan na ngai. Aza boxeur, aza fan na ngai. Yuri avandaka na poto, nga navandaka awa. Ndenge kaka bino bobetaka masolo na ye, ndenge nga pe nabetaka masolo na ye. Toyebani kaka na musika lokola, ndenge totalaka bango, ndenge nga pe atalaka ngai. C'est-à-dire nga na Yuri Kalenga, toza na relation moko te, nazo reconnaître ye kaka lokola mwana mboka na mboka Congo. Makambo ya fingaki, makambo ya lobaki. Naza na ba fan ebele, moko na moko a réagir na ndenge na ye. Na boketu pa lobaki. Na ebite so botalaki yango. Boketu pa silika kitango yoki bakangilite ya kanda. C'est-à-dire mutu na mutu a s'exprimer ki na ndenge na ye. Mususu tango yoki bakangilite ya kanda afukami ya bondeli. Mususu tango yoki bakangilite ya kanda akoti na ba publication a publier. Mususu akoki pe ko supporter yango ti alobi ngana bino to ko sila na lelo. Nde moni ba réaction na ye ngana Yuri toza na relation moko te totala na kana musika. Merci. Oui, effectivement, Muto bazobenga, merci ndeko Christian. Muto bazobenga, bandeko s'il vous plaît. S'il vous plaît, to sa musala bandeko. Bokomi ko bebisa. Merci. Muto déjà bazobenga Warion a commis na invitation ya libela na libela. Et si ka yoki ete artiste na yazo prester a gozanga te ko ya place wana pona ko soutenir artiste na ye. Côté wana na ko simba yango penza ebele belé te parce que il y a des questions où ezo créer lisusu ba polémique ba tiraillement nenga na lobaki ete il y a des questions où to ko lobango na be mission en privé pona ko pesa éclaircissement na likambo yango. Parce que semaine tozo banda et ça déjà semaine tozo démarrer musala. Merci beaucoup. Merci ndeko atunaki soki nazui ata appel moko ya falite ba appel ezalaki tellement ebele téléphone ezalaki sous na maboko na ngai te po mokangami ba pesaka ye téléphone te téléphone nazwaki yango lobi nazaka toujours na kati ya ko vérifier ba appel manqué soki na moni na ko rappeler bato nyonso ba benga kingai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete na koti pe na makanisi na yete pona yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai. Yango nazo pesa conseil boyi. Bayembi to pe bakulutu bazoloba boye mokila tour à tour. Lelo ya yo lobi ya moninga. Tant to kendaka na ba place ya ba fete lobaka soki moninga azui sepela. Ndengo ko sepela na lipamboli ya lite ya kanda ndenge pe nzambe akopambola yo lobi. Ngai na ndimaka te. Kena koko zala o naza lelo. Ngana yebaka ke naza accompagnateur, naza ko accompagner pasteur de la foi po ya koma na succès. Na se limité aka na se limité. Na yebi ke vi na ngeza ko accompagner mosala nzambo yo. Nzamba ko pambola nga d'une manière ndeto lobaka d'une autre. Nzamba yebaki ndenge ni akopambola ngai. Mais si bitima kaka ninga na bande ko soutenir ye. Pona sepela kino na lipamboli na ye. Parce que c'est mon papa, c'est mon vieux. O to beti na yeba rompwenga ba makoloti njil. To katisa na yeba maya Sainte-Thérèse na ba boatu na ba 20h na ba 21h. Ngana yeba ka na sa ko accompagner succès bongi na ye. Lokola na bande ko soutenir pasteur de la foi kitoko na bolingo wana ndo moni lelo nzamba futi ngai. Ngai naza na problème ite na ba artiste et comédien. Comédien nyonso aza ndeko na ngai. Même papa Rabio aza pembe na ngata on a bandi théâtre na bande ko yeba ko lobatin. C'est mon papa oh soki lelo nazo leka na be mission nazo s'exprimer boy. Yepe ayeda ngai. Azo yebisanga koto balobaka boy. Koto balobaka boy ete.
nakokamwa makasi soki lelo ba comédien baza na jalousie to pe baza na kanda ya succès na ngai eloko ekokamwisanga makasi yango wana ozalaka pe na succès esila yo nzamba ko osala ke succès na yo ezonga mokili eza mokili à tour ngai naza na problème te na ba comédien tuna ba président Elombe tuna ba président Masumu tuna ANTPC Mobimba tangu nakutanaka na bango yaya aza yaya leki aza leki mama aza mama nazaka na problème te na mutu bango kutu bayebisanga babi lite ya mwana malamu mais soka alateli biso bilamba na rouge alataka ndeti ezalaka na ba whisky na kati tika nzambe apambola bino merci. Voilà, naosanga ozanga te koloba parce que na prison nakutanaki na bato ebelo bakota boloko nakutanaki mpe na bakulutu Jacques Ndala nzambe apambola ye bisika bizwami ye tovandaki tosololaki nakutani na Barnabe okolia mbuma nakutanaki mpe na ye namoni ndenge bandeko nalie mpe mwa vungule ya kotokisa ya kotumba ya koyita na pepi mpe mwa wese kote wana nazwi mpe expérience merci na ndeko Adam Siluzolo bango nyonso tokutanaki nzambe aza nzambe apermettre boloko il faut toloba na nzambe merci même ngai nazonga lisu na ndeko ya question ya journaliste à Luanda naloba ata na kulutu na ngai liondela merci parce que boloko oyo efongolinga makambo ebele elakisi ngai pe batuni na ko vanda na bango na batuni na ko lia na bango ekoke kozala pe boloko te kozala pe poison okoke kozala pe kufa moko boye na kufi pe histoire esili kasi question onde kwa Adam Siluzolo atuni tika na loba ete expérience ba montre ba lakisaka ngo boye na misu te expérience na ko bana ko lakisa ngo moment likambu moko na moko ko bana ko se poser na vie na ngai nde na ko bana ko telisa batu ke non likambo na expérience nango likambo na expérience nango nazo kumisa pe nzambe po boloko na nge ezalaki ya viol te e bongo soki na violaki na viole kutu te mais tala ba réaction bandeko na ngai na bomi te e bongo soki na bomaka e ngaki ezala comment c'est que mutu nyonso alingaka loba pena ye fwa kufela kuna bandeko na ngai o comédie na nge betisa o libaku limbisa nalobi bien bandeko na ngai ya ba comédien ya ba famille ya ba fan club balandaka biso soki comédie na nga ebetisa o libaku limbisa mais bandeko bandeko kanisa boloko ekopedre nga ba orientation tika na yo bosana na yo na yesi ko avec Fox na koti pe ba maison asika tata pambola bino. Sœur Christelle a une question par rapport à makambo lobaka en période de la duchesse ya ngote sali ba comédien bongo est-ce que vous continuez bien la logique à attaquer batu bongo poata non biso toza ba comédien otoye na musala ya ko analyser makambo soki actualité moko ye moko na moko akopesa point de vue na ye soki sikoyo bolobi keto bana kopesa point de vue te c'est que internet yango eza suna tina te wana nga na kovanda na nga na ndaku na komi na kosala makambo mususu ou bien lelo avant tosilisa na kolancer message soki actualité ye koya na koluka nga te mpona koloba mabe soki actualité ye nga moko na yebi na banda ko gérer ba actualité so na moni ki actualité oyo kokota nga boloko na koloba na boyi makambo na koloba lisusu eloko te na boyi vungule na vai na nga na ndaku na nga na mwasi na nga na bana question onde kwa tuni pona ba comédien makambo ebota makatu moment ndenge ndeko na biso artiste la duchesse abotaki likambu aye koloba na télévision oui kande ya lobaki biso pe toyeka ko accompagner maloba na ye toyaki te pona kofinga toyaki te pona koloba mabe mutu nyonso o ayebi nga ayebi ke aimé soka zoloba likambu aoloba na se ya comédie soka silisi comédie azalaka na makambu oyo te batu nde bazozwa biso na balolenge na bango
non ke na lolenge ya comédie. Na lolenge ya comédie toza na ba expression mususu avocat, magistrat, mokonzi akoka ko employé yango te. Mais biso na comédie ndenge toyebi ne tosalaka makambo na biso ya kosekisa toyebi ke mo o na ko employé yango boye na koloba ngo boye na kosala yango boye. Na sens wana yango moni ke na remexer ki kulutu na ngai po prison wana efongoli nga makambo ebele. Dès que nazo longo ape toza na rendez-vous na ye tozo ke ne pe ko lia komela. Question. Francis Kabalenda. Et puis, est-ce que main noire ezaki na sima makambo depo Milia Fali moi ba mavuang. Merci beaucoup ndeko Ken Piana. Kevin nano. Ah to bana Kevin hein. Bon Kevin. Question tuni eza très kitoko eza très capital. Ngai naza membre na ANTPC et pas ya président Masumu na sadera ndenge muto sakenda ko sadere na ba norme o esengeli kombo na ngai ezali kuna na kati ya association naza mieux placé ya ko remercier association bisika nyonso na ko kende. Merci na ANTPC na musala bo salaki ko soutenir artiste. Eza facilité to mona pe ba artiste belé bazwa ba problème na ba famille akufeli mwana akufeli ndeko batinda ta secrétaire ya pamba ote. Menga batindela kinga secrétaire permanent oxygène oyo azalaki na ngai permanent na cachot chaque jour pe kino na prison ya Makala. Wana baza batu oyo ya ko remercier na kati ya motema. Po na biso ba comédie baza ebele. Mais maman na biso, papa na biso, libumu na biso esika nyonso ba comédie to vandaka eza ANTPC. Ba comédie ba koko boya yo mais soki ANTPC boyo te yeba ko saka mwana na kati ya ndako. Problème koko ya ba comédie ata ba yete ANTPC ako s'imposer tant que yo za membre na kati ya association. Ya ngwano Monique secrétaire azaki wana tangu secrétaire aza wana papa oxygène aza ko représenter gouvernement mobimba ya ANTPC. Merci ndeko Kevin abanzi oyoki. Na remercier bango déjà. Na oyoko soka langage na ngai te. Naza reconnaissant na ANTPC po batindaki pe na contribution na bango. Enveloppe ya ANTPC elanda kinga ipe. Wana merci na ANTPC mobimba. Nzamba pambola bino comédien mususu akoko négligenga mais ANTPC akoko négligenga te tant que membre. Sokoda pe akoko négligenga te tant que membre na kati ya Sokoda. Merci beaucoup. Merci ndeko Ken Piana makambu ya Venjora nazoyo kangoka na ba telefoni nazoyo kangoka na epa batu la main noire il avait déjà répondu non pona main noire ngana zaka na ngana problème na mutu te soko chela kinga main noire a etalio na vina yo ngai nazalaka na football moko te na kumisaka naza mwana mboka bale nyonso eze ya ngai nazalaka na parti politique moko te nyonso eze ya ngai tant que mwana mboka nayebi na nga na likamu na ngai main noire ata moko na kati eza te ngai na conscience na ngai po naza na nga na problème na mutu te bongo main noire yango ekouta wapi oyo acheki main noire ye na nzambe na ye oyo akotelaki ngai kimutema mabe akotaki nsoki ye na nzambe na ye bino moko bomoni nde bandeko baye ko se présenter elobi nango Keni na confirmer nzambe no za makala po bakeni baza baleki ozomona oh bakeni baza baleki bakeni baza baleki merci tala na mandefu na leki tiko za leki. Voilà, tu as gagné ta pour la Kissinjora. Je pense que vous avez répondu pour la Kissinjora. Bon, Venjora, nalandela makamu na yo. Po bino pe bolandela ki yangai. Nazonga natala lisuba video bien. Nazana numéro avec Bouboul. Tozo komana air nyonso ye pazo bipenga nga pe nazo bipe tozo solola. Na robenga vie na yeba ndenge ni tokoko sala lisusu pona Venjora to sengele bolimbisi kulutu tozaba na mboka talaka neti ngali te akanda
bato babandaki kosatendre ke lite ya lelo azoya kopanza azoya koloba mabe me na lobi toza bana mboka nyonso totya na se ya Denis mpe merci na yo ndenge osutenaki ngai te bilamba na ngai eza sacré soki bango bato basombelaki ngai yango nga moko mutu nasombaki bilamba na nga moko mutu na consacraki yango wana namona bato batiaka polémique eza bacameraman bolingi botya polémique na Denis Les bon toyokana s'il vous plaît eza conférence de presse to respecter logique ya conférence de presse s'il vous plaît to respecter logique ya conférence de presse oyebi mbunda soki ekomi elengi ezokende na kotoboka auti prison tosite awa merci na bandeko nyonso ya presse déjà semaine prochaine ndeko Lite ya Kanda azobanda ba émission s'il vous plaît déjà parti la semaine prochaine pasteur Lite ya Kanda azobanda ba émission bobenga oui Betela honorable Chekoko Maboko. Te na umelaki na prison ezalaki ba réalité ya batu na ngai bazaki moi qui dit ba muke ba kité qualité ya quand bande ko kasala kwa ba base qualité ya créer ba base na yende sali ka se retrouver bongo pour azar mutu moko base lingake mingi c'est-à-dire base sepelaka na ngai sikoyo retard wana tant kuna ba lancer déjà que faut lité à foot à $5,000 batu nga bazaki na moi retard tant ba ko yoka eza pene ya solo lité à koti boloko ndo moni intervention et salami plus vite que possible lelo naza libanda pour nazaki na problème na mutu te ezaka ba réalité musala nde to saka musala grand frère a comprendre ki ngande mabe ozo comprendre olazo ngo na 3e degré grand frère azwa ki ngo na 3e degré ndo moni e komisinga place o esengela ke komisanga ngai nga nazala nga artiste comédien na koza na problème na mutu te po batu batala ngebele ozo comprendre ba place musuto kendaka oyebite na kanela kona luka kona nenga mabe na koko linga tena za ba problème na batu pona yambaka téléphone batu ndenge na ndenge lelo nazwa grâce nazo yamba ba appel à monde entier mokili mobimba c'est-à-dire na yebi ndenge nini ya ko gérer batu même ko swana na nzela to swana kate na mutuka to swana kate po soko bandika ko swana muta ko yebiso artiste na yope lité ya kando totala na ba télévision et bon ba conseil au pesa biso yo moko zo swana na nzela lokola mwasi bepona nini et ça la kitoko c'est mon problème ou kezali ke netina azwa chance aux no mukolongo na butu après avoir coupé un accident voilà mais c'est pas une information que qui vraiment la source aujourd'hui moi pas collègue mon qui pas papa sur le car na butu mais non comme on attend que c'est émission de démarrage moi de séquence qui na moi contradiction entre yo moko te omoni makambo soke lekela ki boyete ve pa ninga ka ba grandeur nanga ite ve kulutu nanga bubuli yondela aninga ka ba pe grandeur nanga te papa je suis héros national vie aza homme d'affaires mais ngana za leader d'opinion faut kabola ka bien vie aza homme d'affaires patron ya société moko songolo pakala mais ngana za leader d'opinion c'est-à-dire soko toucher leader d'opinion ça ko toucher mboka mobimba ozomona naza mutu abatu ozomona c'est-à-dire oyele kake sele kaki wana za vie na ngai aza kulutu na ngai ozomona merci na bandeko nyonso ya presse ninga bozaki mobiliser parce que vie pas banego yeba te singa ki bino boya po bo informer vie via comprendre que vie wana leki na yo akoko za le siko yo te vie pas surtout ki na yeba gite mwana ngoto balobaka belaka mutu na télévision ne yeyo telité ya fois la libanda ndo moni basé na mystique pongani na zaboy soki bokangisi nga na zelaka te famille ko bimisanga tant famille ba yaki na baki bozonga na ndako bovanda bato bachenga na boloko bazaba yaya nanga bazaba papa nanga bazaba mama nanga bango moko bakosala kena bimali libanda suka
suka nango babimisinga te suka nango basanzinga te merci kesa suka merci suka